Donc bandeko, liwa na mboka na biso ekomi normal. Bato baso kufa lokola ba mpese. Lokola ba fourmi, lokola ba insecte ba pomper bango insecticide. Mais mboko tobotami et comme lokola malédiction pour na biso. Nyonso te zo simba te. Ba famille boni ba couple ba kabwani. Moi ça songi pas na bango, mobala ke kufana pa ya ba camarade parce que mbongo futa nda kwezate. To comme on dirait na ta ya Bible, soki Israël ba seli masumu, nzamba apesi bomu Congo. Allez, banguna na bango to ba mboka mswe zaki nzinga na bango, babandi ko dominer bango. Ba konzo ba kamba mboka na biso. Bamso tanga ba comme na bango, bamso tanga kate, net mutokola par exemple Kasavubu. Est-ce que Kasavubu to ko betaka histoire na été? Premier président mboka. Metanga batanga ba Lumumba. To moni ko tumikolo yo ba valoriser susuna simo kimbangu. Mais Kasavubu ba efasa e. To le kaka Afrique du Sud. Le to ko télé matin. Cameroun, télévision côté Calamite na Cameroun. Bato be histoire ba ko contenu gate. Télévision totalaka et côté Calamite na Cameroun. Mais tala le to ko télé matin. Ba manu di bango yo. Azo beta sanction na mboka na biso awa na African Jazz. Meta niveau mani di bangu akomaka. Tangalanga mise moko akoma na niveau mani di bangu. Na kisasa o. Na mboka na so Congo. Non, bien aimé, il y a des problèmes na mboka oyo. Na moni un grand baoba. Na mboka na so nzeta munene. Ekwei. Mais bato bazolo la bazolo ba mo kontinue ka munene na mboka na biso akufi. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mani. Loboko na tata ese moi milikola baninga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, Ngeko landaka yango, Ngeko talaka yango, na Vincent Makeba. Bandeko bato bolandaka biso na chaîne na bino bolinga mingi ciel ouvert. Mbote na bino bana na nzambe tikete nzambe na biso apambola bino baibanso oyo bokotaka na chaîne na bino ciel ouvert chaque fois pona kolanda ba émission ba prédication oyo nzambe apesaka biso bana na ye na nzela ya votre humble serviteur le pasteur Vincent Makela le patriarche tikete nzambe apambola bino na kosenga na bino bokota na chaîne na bino bo liker, bo ça j'aime et pourquoi pas bo partager moi exhortation oyo nzamba tina motema ya mosela ye pour édification bana nzambe et surtout bo s'abonner massivement en tout cas bo ça sur plaisir wana bo s'abonner massivement surtout bana nzambe et ko sala penza malam bien aimé avant to banda prédication na biso to exhortation ya lelo na kosenga na biso nyonso tout bondela parce que na koloba makambo oyo etali bomo na biso pe makambo etali mboka eza très important tozwi kaka ntango moke ya libondeli nzambe papa na soza na likolo tokumi biso topamboli yo po yo obongi na lokumu obongi na masanzoli obongi na nkembo nzambe biso tokogumbamela mutu moko te na mokili kogumbamela ebongi nde na yo yango yawe natondi yo mpo na ntango kitoko opesi biso mpo na kopartage na bandeko oyo balandaka biso na nzela ciel vert tv mpo ete nkolo bazala édifie mpo ete bazala bongo exhorte mpo ete nkolo makambo oyo olingi
bayoka po ete batelema lisusu po ete bazwa su bwanya boyebi mpe bososoli nkolo bayoka yango na kombo na Yesu Masiya. Ngai nani po ete natelema Nzambe na enseigner bato oyo musu baleki nga na mayele, baleki nga na bwanya, baleki nga na makambo ebele na mbongo, baleki nga na makambo ebele, kasi yo Nzambe osali grâce ete balandaka mumbu na yo, tika ete lokumu kembo masanzoli ezonga na epai na yo na kombo na Yesu. Na tikele bandeli exhortation kino suka kamba biso pamba tozali alpha po omega kolo munoko nanga e derapete ebetsa bato babakute melo bakaka bosolo ya maloba otina munoko nangai pona ko edifia libota na yo na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi na sengi pe na bondeli bongo. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous allez soki moïse ali tobeti ata kolo maboko ekosala bongo malamu. Nzamba pambola bino bandoko balingami lelo nakolobela makami bale nakolobela tina bombo ya mutu et surtout ya biso ba congolais pe nakolobela na tina ya Congo. Bien-aimé, avant tout napesi merci et pas ya ndeko aza bongo na réalisation, aza na caméra, aza bongo na montage, ya azo sala nyonso tobosani kombo na yete nakasi boyebe malamu. Cédric Makela l'ingénieur, l'homme valable, oyo azabongo petit frère ya Yesu Masiya, pe mwana ntuka ya Nzambe bakiselaka epe cerveau électronique. Yende le mta simbi masini azo sala nyonso vraiment tikate Nzambe aleka na kopambola ye. Azabongo assisté na mon frère et puis mon fils fils à papa. Nzambe aleka na kopambola ye. Bien aimé, na bana makambo tine tali bombo ina biso ba congolais na kati ya mboka Congo. Tozomo na bandeko balingami mboka na so Congo eloko moko ezo marché te. Mais tozana ba konzi président Zali, ba premier ministre bazalaka, ba ministre bazalaka, ba député bazalaka, ba bourgmestre bazalaka. Donc ndenge mukili esala organisation na yango po ete mboka etambolaka malamu. Mboka na biso pe ba titre ezaka na mboka mususu pona bato bakamba peuple mboka na biso pe ezalaka na yango. Mais pona nini oya biso makambu e marchaka te? Est-ce que mboka na biso eza na malchance? Est-ce que eza maudit? Est-ce que mboka oyo eza na botutu lisuma libabe libobi to eloko nini? Na bamboka misusu soki mbula ebeti balobaka après la pluie c'est yo moko yebi. Mais pas na biso après la pluie c'est le mauvais temps. Bien aimé, pourquoi esa makambo esala makako au contraire ya ba makambo esala makana mboka mususu? Na bamboka mususu mutu asalaka omona baza kofuta ye misolo convenablement. Chaque mois azobimana li futi na ye ozo permettre soka futa ka futa ndaku, soka futelaka afuta ndaku, soka tangisaka atangisa bana ye na ndenge lokobani, mwasi na ye soka bala akendaka zandu to wenze na ndenge lokobani. Mutu oyo azali ko supporter libote na ye convenablement. Mais pas na biso c'est le contraire. Na bamboka mususu okomona transport pa na bango eza nango eloko moko ya pasité, eloko moko normal. Mais pas na biso eza problème. Je crois que nalobaki yango okomona mutu azali ko vivre normalement lokola salaka. Ndenge nalobaki liboso baza kofuta ye mbongo po alesaka bongo libota na ye, abongisa famille na ye, et puis ye moko azala malamu.
Mais biso awa ezali miracle. Na bamboka msu mutu po voyager. A osala intercession te. A bongsaka ka ba document na ye, ake na ambassade ba pesi visa. Mais pas na biso be exercice belé. Pour ka ko ka visa ya pamba. Ndenge to solo ba bona mboka na biso passeport ezomona na te. Qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Na mboka nanga Congo, na mboka na yo Congo. On dirait mboka oyo eza na malchance, eza na botutu, eza na libabe. Batu oyo bazwa mwa muke mpifo ya kosomba bamituka na bango mpona kosala transport na mboka na biso. Tracasserie ya kosakana te. Aleki awa bakangi azongi ababotoli mbongo. Aleki awa bakangi na bato bakyo kanga mituka te bazo kanga mituka. Pem bazo kanga mituka. Ba poliso bazeli censé ya kobatela bato na biloko na bango bazo kanga. Même na bano to bengaka bawewa. Oyo batonda na kisasa oyo batonde na ba province pour ko faciliter bato transport. Baosala tracasser ko sakanate. Donc na mboka na biso eloko moko ya malamu ezate. Éducation. Et beba betude. Koloba kutute bopito. Koloba kutute eloko moko te otokyo betela ngo tolo. Na mboka na biso ezalité. Tala ba konso ba o bateka ka biloko ba mama bateka ka bazoteka na yango. Na mabele o kota basao na biso to ba wenze na biso poto ko sakana te. Namona ka madame nanga soko auti gambela kaka oyo azongi ndaku onde auti guerre akimi guerre. Bien aimé, na mboka na biso ndeto solo baboye. Courant et comme un luxe. Obimbule te kobeta oyo bama ekotaki bato na ndako parce que na ndako nanga pe ma ekotaki. Ti lelo ba parti mingi Kinshasa eza dans le noir. Courant ezo yate. Mais na bamboka msusu courant balobela ngo su te. Mai eza luxe. Mais na bamboka msusu mai balobela ngo te. Bien aimé, tout ça, ce qui est tali, au moment où il y a un ça ne va pas dans mboka oyo. Il y a un ça ne va pas. Bato bazo sala, baza toujours là-bas. Na retard. Ya ba paiement pour être ba futa bango. Bandeko, somona na mboka nini mutu. Société eza na nyongone ya 18 mois. Il y a 36 mois. Nyongwa mutu 5 ans bafutaka mutu te 6 ans bafutaka mutu te bamsu 10 ans bafutaka mutu te soki na ba société mususu okomona bandeko balingami mutu asalaka na société wana me ba engagé ete babenga beaucoup banani ba asaka kawana lokola journalier. Basa ko selisa ye 5 ans, 10 ans, 15 ans. Asa journalier ba futa kete. Qu'est-ce qui ne va pas dans mboka na biso? Bandeko, ezaki na mboka sukala. Mponga na botame na sasa. Soko o la muki na tongo. Omona à partir de 4 heures, 5 heures. O ba ndeke bazolela. Basoso bazolela. Bandeko ne somni kamba soso ya solo na Kinshasa ezalaka sute. Même ata bandeke na tongo balelaka sute. Basoso toze koyoka na tongo ka kokoriko basalaka lisusu te. Mboka on dirait koti malédiction ya kosakana te. Mboka na biso eza mboka moko oyo kaka bayibaka bato bayibaka ba million. Bakonzi bayibaka ba million. Moutazo soit 450 millions na compte na moko. 500 millions na compte na moko. 60 millions
nakona mboko mais baso monongo eza normal bongo ce qu'on a qu'est-ce qu'on côté ya bato kokufa bandeko na mona bibembe mais na mboka na biso bato baza kokufa kosakana te moi oyo uti koleka 3 joueurs excuse bato kokufa kaka na terrain 3 joueurs ya équipe ebetaka na ba deuxième division 3 joueurs bato kokufa moko kuta za camarade ya mwana nga oyo moko mema nga na moto na ye c'est qui ça Ginola camarade bango tu kokufa ka na terrain 3 joueurs na parc na moi oyo bato kokufa na terrain et salama na mboka nini pona nini kolia malonga te tansu balandelaka bango te muta sobeta bale na maladi muta za déjà affecté na kati na ye mais awa okosa sa checking nzoto te basa lo examen général batala soki nzoto za malaba nini et ça difficile to koma biso no so ba maladif ola mwana tongo be mutu passe makolo passe mukongo passe libumu passe donc to koma na vie normale na ba era kotanga bien aimé oyebi ngamoko na vanditi na sali analyse na botama na kisasa ba makamu na kisasa ezalaka te toze ko sa tansu bandoko balingami osali pe 5 à 7 ans na balaba na bino motumo akufi te. Je vous dis la vérité, ba vrai kino ba ki ondima makambo na zoloba pe ba vrai Zaïrois ba vrai Congolais ba zoni makambo na zoloba boy ko sala 10 ans bo perdre pe motumo côté bo ça complet mais lelo saka bozo mona na mutu te bosali kaka 3 mois tango tuna boye asa kenda kala asa kufa kala un jour na pensé que na kulutu moto zalaka na ye pe à son âme comme na ye vieux Henri toze ko seka na ye ko solo na ye azaki pona nga vieux moko penza kulutu moko malamu quoi. Pour soka comme na mbeli na biso baleki na ye pas comme lokola mwana muke bandeko moko sofari na ndako na ngai mbala moko image na ye eye nabi viari akenda wapi bandeko na kepa na kolaki na commune ya Kinshasa na meko se renseigner bandeko c'est l'ouvert bana nzambe. Non, kaka viari wapi ngabi viari kaka grand frère ngai babi asa kufa kala ngabi viari wapi akufa kala do bandeko liwa na mboka na biso ekomi normal bato baso kufa lokola ba mpese lokola ba fourmi lokola ba insecte ba pompe bango insecticide pona nini bato baso kufa na ba souci mboka so ba stress eleki mingi bana so ba komi stressé ba komi na benga nini na ba souci bien aimé soki ndeko moka kufi lelo obani komi lelela lobi ko za tam su tour na ngai et puis bato so kufa na ba maladie grave te kaka na ba malaise to tu ko bungisa le kunda sister moko na bango akufika na ba malaise loko na ba seika bwa kei ba malaise ka koyo toto bungisa pasteur moko batumisu babiye pasteur Kembo wa Kembo na njili ba malaise ka koyo tote ko bungisa mikolo ti koleka ba mule ti koleka mission mnena mboka na biso loko la defao kala ba malaise oyo azoka ka ba malaise oyo mais pourquoi ba toujours kufaka na ba malaise parce que mboka na biso mawa mingi pona mboko bandeko balingami ondre mboko yo to lokama biso nyonso tu ondre mito ba to sa sungala mute o ko bisa mutulika mu malamu mais ka réponse ko zong sela yo
moko susu bandeko kaka mwana ngai fibo tozwa na mutuka tokota na balabala na biso po kota mutuka na lupango bato batandami na balabala lokola soki lokola bambinzo bamosusu batorsi ni me batata minene bamosusu bakupa mike bandeko amisika mutu na mutuka lobi bobongama na puka toleka babandi kofinga eske mabeni alobaki wana bandeko mboka na biso ekomi mboka ya malchance yango moni bato nyonso basaka tu babima na mboka oyo ngai na mosungi na ngai tobetaki tour quelque part tout ça banini totali bato baza kosala badémarche mpo babima na Congo oyo tala ebele ya bato epuis mingi bazali kaka omona mwasi mobali na bana na ye mwasi mobali na bana na ye bazoluka bavisa mpoka mpo babima na mboka oyo bakende kofanda ailleurs nzoka bible elobi so mboka oyo nzambe asimbelaki batata no ndai ki akopesa bino yango. Cela veut dire que mboka oyo nzambe permeta obotama na mboka wana c'est une bénédiction pour na yo. Mais mboka tobotami est comme la malédiction pour na biso. Nyonso tezo simba te. Moyen ko tenir santa bobima to salaka polio mela moyete. Ba famille boni ba couple ba kabwani moi ça songi pas na bango mobala ke kufana pa ya ba camarade parce que mbongo futa nda kwezate ko futele komi difficile mais kala na mboka na biso biloko oyo ezalaka te le loposo andaku et komi problème polio pendant un mois au tenir debout de mois et commis problème. Bandeko toko sala nini ko bondela tozo bondela bamboka musu bandeko balingami basambela basaka intercession te pozwa musala basala ka intercession te pozwa visa basala ka intercession te ke polia mais au moins na mboka na biso ngapa na pasteur na zoko bisa yo to ko même batako pesa ba sujet bondela nzamba pesa bilei bondela nzambe apesa makoki kumisa nzambe pa pesa kolia apesa ya komela apesa ya kolata est-ce que le mamboka msube intersection salamak et ça normal mutalia mela lata c'est normal mutoko manamboka na ke congé c'est normal mais lopo na ngana kisa soko kena na kaka na Congo central awa oyo zakiri babenga ngo ba Congo c'est un problème. Et ça la batu mususu tsako kufa akotika la kosala te akotika la kotambola na mboka na yete akotika la mona bandundu te akotika la mona ba Congo te akotika la mona Équateur azo singa na côté ka vandaka parce que il n'y a pas de moyens bande komboka na biso ezama wa mingi mais oyebi pourquoi mboka ekomi boyi nango peso révélation avant na pesa yo vision munene o nzambe apesi ngai poto clôturer non zapana molaité bande ko taka ba belge bazalaka awa ba colonisaki biso bande ko mboka ezalaki bien parce que ba koko na so azaki discipliné bazalaki ko respecter ba principe ya mukili parce que mboka etanga magana pardon mboka etambu sa magana biloko mibale eza na ba principe ya mukili na ba principe ya nzambe ba principe ya nzambe poto tambola malamu na mukili evandi sami na kati ya maloba ya nzambe evandi sami na kati ya maloba ya nzambe ba principe sikoyo ya nzambe ya mukili pona to vivre malamu na mukili to sala malamu evansami na kati ya libota pe na kati ya engomba obo za kofanda to na milio bino bozali kofanda na pesa mno exemple moko est-ce que pour muto azala na respect
Est-ce que ça problème? Attends, tu as tangité. Mais quand on a respect, et ça, les Kambu Oyo, et paie 100 000 moutons. Parce que tu as parents, éducation, les bosses, tu as parents. Tu as respect à ce. Et puis, le principe à Mukili. Au commun, même na kata libota. Yaya za yaya, leki za leki, mama za mama, même maman boti yote. Maman na baso mutazo benga ye mama. Je me souviens dans zaki na mwana muke na 1900 et quelques kuna na kimara classe. Même ta simenga na litoi. Pas que ko sanga na classe. Aza papa botanga te. Amoni kaka tektor na ba 10 heures. Abi mwana kimi classe. Na uniforme nanga. Abi otanga kawapi? Yakawa. Bande kwa zwinga pena mbata na litama. Otanga kawapi? Ero na respect ko sakana te. Na lakse pa natanga kana dima awana nini? Azwanga pena na litoi amemanga ti et pas une école. Akutani même na maître nangai. Quand c'est la classe moi noyo. Katimi classe, maître pas zonga sous mbata. Allez. Na keva na ba. Est-ce que leo kiko sala? Lelo bato bakomi omona mwana muke. Baba ngasu baboti te. Eza bilembo mabe oyo bible zolo ba tanga suka. Mais on dirait bilembo ango tanga suka. Ezo bandaka na Congo. On dirait prophétie mabe ya Bible. Ezo ba bandine na Congo. On est tamu Yesu wasi atanga koya ko tumba mukili. Donc ko tumba be ko bandane na Congo. Makambo mabe parce que ba principe oyo ba koko na biso. Oyo ba tata na biso, oyo ba boti biso, ba salaka na yango, ba principe a mukili. Ko respecter mukili, ko tosa makama mukili, ko tika mukili tambola ndenge nzamba linge tambola. Baze ko sambele kwa lelote, mais ba salaki na yango. Batozo kufa pamba te, bazo futa batu malamu, tout ça, ko bela pamba te, mada mabe na mukili salaka te, ba madi ko na ba diabète, ba bonso mabe, ezeki pona bato bazeki na mbongo ebele. Mais le mwana muke azana sik. Mwana muke azobe l'estomac. Mutazana mbongo te, mazana cardiaque. On dirait mboke comme na seya malédiction. Bande ko tosa ndi pona mboka na biso e kangolama. Mboka oyo malédiction elongwa. Boya bwena mukili boye. Bamboka mso azoko banga biso bazaki pene na biso neti ba Rwanda, ba Congo Brazzaville, ba Uganda, tout ça banini. Est-ce que mboko lokola Uganda ekeko lo banazai? Mboko lokola Rwanda ekeko lo banazai? Bandeko. Melelo tande to soni okoma. Basobumba batu butuna moy, tongo midi pokwa. Basobumba batu. Mais biso moko to soko kateko sécuriser. Le peuple a bon biso, ko battre la peuple, ko tope ko réagir. Pote babo maboto e banga biso. To comme on dirait na ta ya Bible, so ki Israël baseli masumu, nzamba apesi bo mu Congo. Allez, banguna na bango to bamboka mso nzinga na bango, babandi ko dominer bango. Bande ko to sala nini? Po Congo e bika. Po Congo e koma malamu. Na ke nangana na suka. Dans Matthieu chapitre 5, verset 3. L'homme valable, petit frère Jésus, moi Nzambe, serveur électronique. C'est la mission dans Matthieu chapitre 5, verset 3. Matthieu 5, 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. L'homme valable. Matthieu 5, 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bible me dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et c'est un bateau bazaba bola na molimo. Pote bo konzalikolo et pesa meli bango. Ki bo bola na molimo ezanini. Namona bato interprétaront mabe. On kola le bato misolo, ba kota bo konzalikolo te. Non, c'est faux. Barobi heureux les pauvres en esprit. Les pauvres en chair, mais en esprit. Et le monde banini, mutu na kati na ye, na kata ami na ye,
azala riche te na esprit. Cela veut dire azaka na molimbo moko, molimbo nzambe kati na ye. Azala milimo bele kati na ye te. Pona ko bebisa mukili. Pona ko tambola au contraire makamu oyo nzambe alingi. Mutu azali riche en esprit. Kati na ye azaka na esprit moko nzambe te. Potango nzambe asalaki mutu akamataki molimo na ye atina kati ya mutu. Me mutu aye kwa adopte milimo ebele kati na ye. A part molimo nzambe oye ko discipliner ye. Po asolaka na nzambe mutu azwi molimo satan ti. Azwi molimo ba demo ati. Siko molimo na eboti pe milimo musu kati na ye. Omona mutu ye moko azandoki. Ye moko azamuta songi. Ye moko azandumba. Ye moko azamuta mobuki lokuta.